Le président Jerry, Alekaki, il a dit de n'importe quoi sérieux par rapport, il y a une relation, au soigner relation à Batu. Stratégie, on est stratégique pour aux une nzonzing, tu es en stratégie créée car dans la bien à Batu, peut-être un monsieur c'est bimisio, de konoa nos critiquer. Merci beaucoup la question. Nga ma ba kombo batu mingi mingi na olinga. Ouais ba relation malamu ezali na bato to solaka po batu nyonso te ka photo sola bango. Na vie, na oui, na vie so moto bo se comprendre te faut tche musika. Ouais, moto bo yoka na te bo se comprendre te c'est yaza mupandi, yoza mupandi parce que yo ope mama dusa zo na ete. Yé pas ope mama dusa zo na ete, muna mto ope mama dusa zo na ete. C'est surtout sur la tête, sur la tête, il y a un coin, na mais tout ça comme ça là. Bon, il y a un la TV, tout au fin la TV, on a dit merci. Baba Mbali Banga na mango zé côté là. Des causes gabana so azaki o azatele lo mutakole na TV ta finga et toi chrétien ya lo baso neni. C'est so ba lo ba bongo so ba finga c'est ba comprendre que gabana zali. So muto beta so que gabana zé lo côté. Ndenge ni ya comprendre que gabana zé lo côté. Et le côté ba ki pa ngote. C'est si quoi, bah robert les sola mutu mombo ya yo kana kata za rapeta tika théâtre. Terrain bah robert les sola bato bah ça. Quand ça le côté ça avant na ça boy po ba changaka. Kakipa ka kokolo. Oh, il faut que kakipa ka kokolo. Monde activé. Na kabula succès na mutu te. Ah. Président Gabala, au kabula succès na mutu te comment? Non, na boy na eza pas si succès. Na kabula na mutu. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Bonjour, bonsoir à partout dans le monde, très chers internautes. Merci na bande konyo so obalinga rabiso. Voilà le lot na compte il y a exemple TV toza awa toza la télé-réalité. Tu peux surprendre un artiste oboyebi et talentueux. Donc à ça la musala est tellement très bien. Le lot toza awa na compte exemple TV pour to lobela vraiment to solo la naie to yokaye nenge akolobela biso et je parle comme ça de Kos Gabana donc tu es vraiment ko surprendre à mode de tournage. De Awa tourna a écouté que toza awa le lot de solo la naie vraiment je dis merci à mon caméraman de na sima machine balobi mon mokena mon salami kolo to e awa le lot solo la na de Kos Gabana to betane ba solo to solo la naie to komona ba artiste. Je tiens à dire un très grand merci à tous nos téléspectateurs au bazota la biso. Je dis un très grand merci na mama Zoé Kumba na Bandi merci na yo et je dis un très grand merci na Miguel, donc Miguel Pedro, merci Nayo, parce que osa toujours wana oso soutenir Orly Kanza et merci comme ça à Fallon Mama Gucci, merci Nayo et merci encore à Maman Marie Noëlla Bibonda, merci Nayo. Il y a papa Lucien et Yale. Voilà, je veux faire mon entrée na kende na kutanana bango to solo là, papa Lucien et Yale, il y a maman Marie Noëlla Bibonda. Donc on est là, on va chercher l'artiste. Aza awa a c'est la place où akuta narana ba artiste na yepo ba ça la tournage ba tourner. Bonjour. S'il vous plaît, vous allez bien? Ouais, c'est le groupe Wenge de Gabana. Nako solana nani? Président Zate. Président Zali, oui voilà, chers téléspectateurs, président Zali, mais à se déplacer. Donc, l'artiste ne connaît pas que non biso toye kokuta naye, toye kolukaye, toye kotala nenga sala musala, abete la biso mama solo, to beta mama solo ya art ndenge le kaka, na ebite, nako solana nani. Chef s'il vous plaît. Allô. Frère Boni. Ah, très bien tata, Boni. Kitoko. Chef, awa toye kokuta bino bosa musala. Na compte à Wenge de Gabana, c'est ça? Boulangerie des stars. Boulangerie des stars, Wenge de Gabana. Ah, boulangerie des stars. Ok, président Zate? Non, président Zali, mais date au tournage et à tourner quelque part. C'est que Bison est en retard. Bon, on a retard, mais Bino est beaucoup de tiété.
Ouais. Mine tokuti te merci. Bakozala wapi okolakisa biso place bazali tokokende kuna toyeba. Bon, là juste na Kimwenza tourner na yolo film tourner na yolo. Baza Kimwenza na capella wana so komi wana en face ya maître Toro. Juste baza. Mais awa sikoyo na yebite yoza nani? Non, on a chef na kati ya groupe. Oza chef na kati ya groupe. Ouais. Merci Nayo. Donc Oko Kelaksa biso toko ke mon place président Zali. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Merci Deyo soko edengai ozola biso moi bilongi ya ba artiste comme ça tous nos spectateurs ba mona ke non ba tu nyonso oyo ba jouaka na groupe Wenge de Gabana donc pas président Gabana zola biso image en image et puis on part là où le président Azali. Merci. Ouais, na yebi yo le nga par rapport à G. Là, quand on se parle, il y a des vieux. Ok. Ah, t'es dit je me dis là, je vais calmer clair, là, ma case. Ma fille va tout là ici, il a ni il a pas l'aide ici, il a pas tout là. Et merci, voilà, très chers abonnés. Donc, merci d'être là toujours. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino préféré, Exemple TV. Et merci à Deyo Nassima Machine parce que vous continuez à sala musala na yo kitoko pelengi. Et je dis à tonton Barezi Baza. Donc, Barezi Baza, messieurs les journalistes. Merci Nayo Nassima Wana Pozo Sala Musala bien. Et merci à tout le monde. Merci à toute la régie. Et voilà, Nena Bisaki Bino ke no Tozoya, place Oyo. L'artiste est Aosala Musala et il ne pas informé que non, biso Togoya, le loko kutana na ye, poto solo la na ye. A éviter donc c'est une surprise et to soit occasion ya ko beta na ma solo parce que babi l'heure est grave, makambo eza grave, makambo eza pe ebele o esengi photo solo la yango. Et voilà, je vais faire l'entrée, place bango bazo tourner. Ensemble avec Deyo, tokende tozwa bango en image, ndenge ba osala musala na bango, pe tokozwa tan ya ko beta li solo na l'artiste président de Kose Gabana. Bonjour. Bonjour. Pas bien. Pas besoin président. Président, bonjour. Ah. Et bien te surprendre Bino hein. Voilà. Te surprendre Bino na musala donc président Boni. Ouais, Nzambe, Kimia, ouais, surprise. Surprise, vraiment, boy. Fallait en parler. Bon, na yebi ndenge to solo la kinayo, na yebi ndenge to solo la na yo que non, fallait to ya to sala émission. Mais nga na pona ki yango na ya na surprendre yo, na kuta na solo no en plein boulot po oyaka un exemple petit fo solo la trop au vandi ozo solo la o expliquer mama kamena ngel lelo na ya to solo la ozo sa musala to solo la tellement yebisenge za tournage. Ouais, merci beaucoup na surprise na bino. Tout en plein tournage, na yebi ba abonné nyo sur Exemple TV et na loba déjà trop na éviter sur loba sur ya sikeza mais le comme loba zanga raté ya loba rozana ngokaka pona le kara pona loba. Mais maintenant, je suis en train de travailler en plein tournage, il y a un groupe cinématographique Wenge de Gabana. To banda tableau mo awa. Tableau moko awa. Mais siko le président tolinga to yeba mamuki. Osala ndeni poto wuti omona kuna bana to tuni bango, bana to kuti ba kuna bazai belé. To solina ba babisi so président déjà ke yo sala ndeni po sangisa bato belé boye ndokutanisa bango pe bosa musala. Non, eza musala ti ya musala oyo mayele nzambe mutapesa ya ko encadrer ya kovandisa bato ndenge bavanda ibongo. Nga oloba te eza na makasi na nga mayelo nzamba pesa ki ngai eza na kati na nga yango sala ke na sangisa ba artiste to évoluer ensemble. Ah, oui, évoluer ensemble. Merci président. Mais naïbi que tu as besoin de photos sur la nayo. Mais le rôle sala musala, tu l'ingénieur tout le monde ndenge no sala ka musala ndenge dirigeant magam nayo comme ça tu solo la cima. Merci. Deyo osungi biso comme ça total la président sala musala. Après on va revenir pour prendre les interviews avec le président de Kos Gabana. Merci, je vous retrouve après. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui, je m'en
Pas là. Ah. Écoute-moi quand je parle. Vous avez besoin de lui. Expliquez-moi le monde aussi. Voilà. Ça non pas.
Pasiamnya ilumine kama Action. Confiava. Que sim, confiava. Eh bien voilà, vous avez vu, binomo bomoni botali bomoni ndenge nini musala ezo salama comment président Gabana azo sa musala to me konsolane moi muke malgré azana musala parce que on a dit bien que eza télé réalité donc réalité ya makambo o ezo le kana tournage président Gabana bonne santé. Ah santé kimio na ngolo nzambe nzamba zo sunga ngeti to sala boyese nzamba zo sunga kimiza. Makambo nyonso eza bien. Ouais makambo nyonso eza bien taka na siga. Makambo fe banana bien. Mfuse bani mabese que ane mo mbeoza mabe. Na makambo bandi bien mo to na musala tout va bien bien. O eza pièce sika ozo sala ezo le kana internet to ezo le kana. Non film o eza film kin souvent et comme il est surtout côté film na kin il est kin et après ils ont côté internet c'est ba l'internet nyonso base déjà rendez-vous quand ndenge zalaka déjà c'est ma soif ndenge zalaka ce film est sili kokota kuna mais extrait ba mona dans ba Facebook ba réseaux sociaux ba mona extrait ya film oyo ivre de sang ils a déjà tout ils a non ya kin c'est au 4e épisode 5e épisode tout tourner. Année à Sika, to komi année à Sika, c'est la première fois na yo le kana exemple TV parce que c'est année à Sika. Mais makamunyo so ezoko melo ndenge ni ezoko ma évolution zo keneni lelo de to komi ko atteindre na fin ya janvier poto ke na février. Makamunyo par rapport à groupe par rapport à Yomoko na ba activité na nyonso ezole kilo ndenge. Non ba activité nyonso ezole kana ngolo nzambe muntu année à Sika janvier on to ke na fin janvier to ke février déjà. C'est que début nyonso zaraton début. Il y a des observations, toujours observer comment on bandi, comment il faut marcher. Et par rapport à Ngaïmoko, nous avons une observation, nous avons observé comment ils ont marché déjà. C'est côté Nanga, et match déjà on a bien calculé, il y a un Zambie, on a calculé que ça bien. Toujours évolué, totalement on est okende. Mais on a vu que c'est très bien déjà. Il y a eu tant de makambo na ba 2020 makambo belé les cas qui sur le plan artistique et pas ba artiste belé mais to comme ce qu'on a 2021 na 2021 selon calcul na yo ezaka ke ba makambo o les kepe na 2021 et kozonga ba ko retrouver président Gabana na kati parlons quand on a lo ba bongo na ko pesa mo exemple mo muke il y a actualité ba base ou te ko bima to no makambo belé est-ce que ba s'attendre pe na elo mo ko comme pe président Gabana ba sorte wana na 2021. Merci beaucoup. La question, je pense que 2020, Mambeleke Belé, n'a mis un abisso artistique, Mambeleke Belé n'a pas mis un politicien, il y a un pasteur, Mambeleke baise l'équipe Belé. Non, la baise n'a pas bêtise l'équipe vraiment tellement. Côté Nanga, ils sont en 2021, où ceux qui ont beaucoup de temps, on a la peine par rapport à la baise.
nazala no de on a ramuta ba bezite depuis na bandi carrière na ngati lelo non avant d'être na calculer tout ça bezi mo na mutu to na sala bezi mo po kombo yokana non na lingaka plutôt batu ba retrouver des cos gabana na musalo asalaka na musalo asalaka nde na batu ba retrouver nga na bezi vraiment nazala wana te c'est bazela ngai te ba kokuta ngai te po na kozala pete na kovanda pete na komona na pete na bezi na kozala te ba o bazala na balingaka bezi basala ngo ndenge basala ngo et nga na bezi na ngo te 2021 eza ne moko ezali mwa pasi mpona biso ba oyo mosusu nga mpe ezalaki pasi mpona nga mpona kuta na baaccident ebele na 2020 na 20 je pense pas que na 2021 koya c'est mutu soki akwei atelemi akoluka su asala effort ya kokwea lisu te c'est mabe oyo elekaki wana na bapandémie na mamutu na bapoison eyaka ya na makambo ebelebele ane vraiment na ngolu ya nzambe je pense que ozala mosika na biso place oyo nazalaki na ozala su te mpona avancer na calculer objectif na nga eza nini na oluka nini mpona lobi okuluka nini mpona lobi par rapport ya makambo ntango olobi bapoison bamakambo ebele ekomaki président vous avez dit une fois na baémission kaka ndenge eleka na yeba na yamba na chaîne mosusu lobaki non na koloba qui par rapport à bamakambo bapoison vous avez été aussi parmi les gens qui étaient empoisonnés. Non, ils mambo eleka na 2021 donc on a ben na loba ngo pete je suis pas aussi en besoin ya koluka kobeta liso na ngo po eleka déjà na ya solo musu bazwa base na mambo nyonso biso mususu toyebi mambo ezalaki na bato bayebi vraiment na nga kozonga na ngo te za ne de leki mambo leki to atame sikoyo mambo eza lelo 2021 to atame makambo eza 2021 ebi ke toza vraiment en mode tournage mais sikoyo calcul na yo eza ndenge ni par rapport ya bana ndenge ni bana baobima tomoni ba artiste ebele bazobimisa bana ebele bazoloba na bimisa boyenga na bimisa toyokaki yo dernièrement le cap un exemple tivolo bana biso ke non na bana ebele o babima mais vu le produit o baza ba produit ya kati ya groupe mais bazala na top o bazala kena ba bimi banini calcul na eza ndenge ni projet nini oza na ngo pona o pistonner bango to comme na 2021 moi je pense pas ya koluka ko détailler ba stratégie oni na zo sala pona sala bato ba bimalobi na calculer makambo na calculer na ko dévoiler ngo te pour eza télévision mais moi 2021 oyo ba pesa na temps naza na ba artiste o baza compétent ba yebi savoir na bango oyo 2021 ba redécouvrir bango na mambe belé c'est na bombika stratégie à bientôt ba osepela à bientôt bazo sepela na bike tozo solo ndam parce que ça télé-réalité donc ndam to so ndam oyebike osamusala on continue toujours avec le président de Kos Gabana toye awa pona solana merci à Derby parce que mutazo filmer hein osamusala Derby merci na yo merci na batunyo so bazana donc na s'appelle Eli na monio sanga clin d'œil là donc merci à Deo parce que il est là à se continuer osamusala tozo continuer to entamer deuxième plat to mona ndenge ni musala président Gabana azo sala et puis toko chuter na biso po to ebi ke ba musala bon ba se les a tel mes orata mulai to izo solo la to ba briefing to kende siko na deuxième partie na biso ko découvrir ba vérité ebele au président Gabana zaki nango il faut aloba na biso à suivre. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Et ce n'est pas fini, on continue toujours et là on est là, on dit à la troisième phase de notre émission, donc nous parlons toujours vrai, c'est la vérité donc ici. Donc merci à Cordoba Rezibaza et merci à Deo, Nassima Kamera, merci vraiment à Zoé Kumba, Nabandi, merci encore à Papa Lucien et pourquoi pas Papa JC Mangala. Nous sommes là, Toye Lisusu, Tozo continuer Karawana na télé-réalité Nabiso avec le président de Kos Gabana donc.
le padre, comme il dit lui-même, le padre, donc Moto Yambo. Et maintenant, on va savoir le padre, pourquoi le padre, pourquoi Moto Yambo. Donc, Toye Awa, Toye, tout le monde a n'engeni Osala Musala Nae, Toko Tanakati pour ne pas trop dur, pour ne pas trop parler, Toko Tanakati pour en découvrir encore avec le président d'Écosse Gabana. Et merci à tout le monde qui nous regarde. Continuez de vous abonner dans notre chaîne Exemple TV Babi Awa, c'est toujours l'exemple. Donc, à suivre. Ok. 3-0, Yala. Action yo ça y a matière. Tiens. 3-0. La action. 3-0, action. Ok. loba na vie eza na vie awa oza moto ozala na ndako te awa outi na molimo na temple kitima moko
Action. Comment l'autre fois, tu te l'as manqué. Et aujourd'hui, c'est très bien que tu as été accepté. Pour ça, il attend. Mais si j'ai des choses à dire, on s'est présenté des fois. Un jour, on va te le. On va te le. Moi je te dis parce qu'il m'a apporté au Waterloo, moi je me suis sacrifié pour la traiter de problème. Ouais. C'est vrai. Une seule église. Ça va plus à moi. Il faut avancer la parole. Si ça va ça hein? Aux gens après c'est na ça on va discuter na yo. Alors na na posa olata olanangai. Compris? Kene na kanda oui. Alanda yo. Ndio limo ya kuboya mboka ka awa. Mimi pa ke. Ça défa pour Eh bien voilà, nous continuons. Donc, Ndena Ibisebino toujours continue avec le président de Kos Gabana. Tout le monde n'a pas Moussala nae vraiment prise Moussala oui qui n'a pas boya. Ah ouais. Souffrance hein. Les spectateurs parce que la film va mon ara que va saler Moussala bien, va saler Moussala mabe, va critiquer, va saler ba commentaire. Mais nous tala Moussala to sala vraiment na temps ya ko bongisi la bango eloko ngo ezala bien. Et c'est ça, les grandes beaux. Je pense que batala ba making of bazotala pe et comment toujours qui nango malembe toujours ça la tableau les ala toujours lamba po bango batala ba sepela c'est et kenda ka boy. Ouais, merci Kenda Kakaboui. Président Gabana obi filme oyezu le Karanakin, mais il y a tant de groupes o le Karanakatakin awa. Tout le monde a ba groupe belé, na kata chaîne o yozali o joua ka ba groupe eze belé. Surtout bito tcha na position, yo se positionner côté nini numéro 1 2 3 4 pour tout le monde dans les pas de motoyam. Merci. Combo le pas de za combo. Motoyam boza combo batu ba pesanga. Merci ko ndé na boye na ko do bateke na chaîne na lekaka ngane na première parce que ngamo na ko mibetela tolote bato batala biso bango ndé bataka biso na classement place ba ko tsangai. Je pense que ngana sala musala nga o za ngai important za ka na sa musala o etikali ndé bango ba téléspectateurs bato balanda biso batala musala ya nani na nani zoki malamu nani to ko na première nani to ko na deuxième troisième quatrième ngana ko sa ka musala bien ngai musala ngaka nena sala ndi musala le premier le deuxième bango bachanga sopel de 10e personne ka bango mais moi je sais que non ça musala ngaka comme il faut pour na sepelisa bango na pesa bango ba leçon ya malonga c'est ça. Merci ba leçon ya malonga. Quelles sont vos relations avec tout le président oyo ba groupe oyo ezana kati ya chaîne oyo répéta. Oh pardon bonjour. Ouais ba relation malamu ezali na bato to solaka po bato nyonso te ka photo sola bango na vie na oui na vie
so moto boyo se comprendre te faut tient musika moto boyo yokana te boyo se comprendre te c'est yaza mopanzi yoza mopanzi parce que yo ope madusa zo na été ye pas ope madusa zo na ote muna moto ope madusa zo na c'est surtout soka na tête to sur la tête yo na kwa na yo na kwa na ngame to saka musala ngaba na sona bango na sona bango pete na sona bango te. Donc il y a pas de soukou na kati. Na sona baza to sur la bise. Mais par rapport ya bango ndenge ta la standing na bango ndenge kenda standing a wenge na standing na bango ya yo mona ngo izaka na standing hautement déjà élevé to ngana ozonga ka wana na bike hautement na biso standing na biso eza ba fan nde ba yebisa biso po ba théâtre mabe ezali ya mabe ba théâtre mabe ezali ya kitoko pezali tamsu ya parmi bato ya mabe wana ngape na sala kuna ce que bato batala biso ba yeba différence que gabana sala msandeni ya sala msandeni tozebe to sangani mais différence de ba le savoir ne ment pas télévision de funda biso télévision pe funda rabino président komi ko zo barter abato ngai ngapi bazo yanga et ça la rondeni tant on vandi bomo na keno mutu moko critiquer yo asala musala lokolo mec azo peso ba critique quand je parle comme ça directement je vois il y a des présidents aussi au bozana ba kata ba chaîne moko et donner l'exemple le président Jerry Alekaki il a dit de n'importe quoi sérieux par rapport il y a ndenge yo za na relation au soigner relation na batu stratégie wana eza stratégie ka po ozuna nzonzing tu eza na stratégie créer ka na zala bien na batu yango peut-être un monsieur c'est bimisi yo ndeko no ba no critiquer. Merci beaucoup na question. Nga ba kombo batu mingi na olinga te. Mais nga nazo saka batu mukie. Omoni Air Fali du Cap asalaki droit chemin. En tout cas ça ba featuring na Bolivia, ba sala ba featuring na batu libanda. Il y a des gens ba traita qui est complexé, azo luka sexy, azo luka yebana. Mais le loso tali la musique yango, il y a beaucoup de gens ba mo luka ba featuring. Ba kombo que featuring est important. Et ça que changer échange culturel. C'est mboka ya mutu wana ba fan na ye ba omona pe de Kos Gabana ba fan ya de Kos Gabana ba omona pe artiste wana lelo za bongo parce que ngana bandaki yango te to na bandi yango te ngana comprendre ka makambo aigle a comprendre Fali du Cap a comprendre qu'il faut changer bongo lelo siko tout ba diembeli ngana comprendre que solo na sangani na ba président mususu sangani na ndeko boye ba fan nanga ba ko motala epé ba o balingaka ye ba moni ngai pe na ye to sale featuring ba otala biso ensemble mais ba mususu ba comprendre mabe ba comprendre mabe c'est bon o ya rolo ba na TV toko finga na TV ngana yebise merci baba mbanga libanga kana mango za kotela de Kos Gabana so azaki o azatele lo muta koleka na TV ta finga et toi chrétien ya lo baso neni c'est so ba lo ba bongo so ba o finga c'est ba comprendre que Gabana zali merci beaucoup bosa musana bino bien bosa la ngope bien ça nga bien ba finga yo ba traiter yo mutu ye za nini eloko te nini te yo lobi ke no yo mona ngo bien muta finga yo mona ngo bien kanza eloko te ba beta ngo solo te solo mabe bani mukili balinga ngo kate meza solo mabe balinga ngo te yebani ka mukili mobimba c'est so muto abeta so ke Gabana ze loko te ndenge ni ya comprendre ke Gabana ze loko te eloko te bakipa ngo te c'est siko ba robeta le solo mutu mombo ya yoka na kata za rapeta tika théâtre te ba robeta le solo bato ba osala et so ba ze loko te ça vanda na sa bo po ba changa ka kipa ka kokolo yo po ka kipa ka monde activé na kabula succès na mutu te président Gabala au kabula succès la mutu te comment non na boy na eza pas si succès na kabula ngo te na bo na bo. Merci comprenez là ce président de Kos Gabana bon monique awsala musala donc aza en plein boulot awsala musala mais président Gabana tulingaki to zana moi précision moi mukie film oyo ndenge ezokende boye obina biso ke ekota na internet parce que bato ekota na internet lelo lobito il faut ici là après ekota stratégie ni ozana ngo nga si ça non film ngana si ça film na comme ça maili na ngana suka pesi na lingaki après na sali moi des fois tout ça là ba film moi internet ça yo mon seul film ça les 6 épisodes au synchroniser makambo belé na film na kinshasa to genre ba film za moi mula plus que te pour na suka na ba 10 11 12 mais vraiment natika film respirer et natika no respirer soit respirer film internet ce qu'on a aujourd'hui biloko mususu ya makasi na baki yango biloko makasi na baki yango mais président Gabana na kata monde internet to moni yo bato ba bien belé to zi ba commentaire ba te belé
Tout le monde a aussi musala to comprendre. Tout le monde va te belé balobi que nos président Gabana comment kangama trop na Adaï Lunga. Ba comment tambola trop ya président Gabana yé pas comment mutu nini. Ba misu balobaki ni babi que ba commenter ba tiens commentaire comment mutu na ye ya sale la kema kambu tonde ni na ebité misu ba traiter na bandenge na ba na ebit sur lo banini par rapport à likambo. J'aimerais bien que bateau va traiter en langue na bango ou ba commenter on va continuer à commenter parce que le président Adaï Lunga c'est le président. Moi de Kos Gabana je suis le président de mon groupe. Et le président tout ça là ba Jorvi, le président tout ba président. C'est ça les sanga ya bandego to kuta na to sola to arabien, le président da Costa, le président Fay. Bango tout to sola. Et so moi ngana kanga tona ada babi na sala maman balobaki se babi on bien. Ba continuer. Nganga bat baloba ko mulongi sanga bien. Baloba ko mulonga. Raïs na fendi balongwe et pas Adaï Lunga. Collègue non ninga no oboza botambola nae. Ozara pe na bangolo be na bango atelote. Non non, nous informé. Na bi ke baza ensemble, Manoir de Star ensemble. Ngana yebi bon. Na yebi non mambona te. Bat baloba bon. Balongwe bango balé. Na yebi te non to seul bon te. Merci. Merci tous continuer misala izo salama. Kitoko. Soyez di banda pour nous. Soyez di banda pour nous. Merci vraiment à tout le monde. Oh, bozo continuer kozalawana, bozo s'abonner plus encore. On a Exemple TV donc ezo sala biso bien vraiment tozo continuer kaka awa nde to lobaki toza na télé réalité donc tozo sala total ndenge groupe Wenge de Gabana et sala ka tournage nango donc awa toza na l'un de chef to mona to bandaki nene bandeli tozo sola suna e awa yaza parmi le pilier il y a groupe Wenge de Gabana na ndenge kuna musale zo sala mayanto yeto zo chef d'état-major. Ah ouais, merci chef Toko Yezo Kombo. Nixon Mampouya, chef d'état-major, boulangerie des stars, Wenge de Gabana, super groupe. Ah. Ouais. Boulangerie des stars, Wenge de Gabana. Pourquoi boulangerie des stars? Parce que sur Octal, il y a la TV, il y a la Kine, il y a la Poto. Au monde, boulangerie des stars, et ça, la star, il y a un pesa, groupe Nion, sur le monde. Boulangerie des stars, et ça, la star, et pesa, boulangerie, ça, là, et ça, li. Moi, on a ma pandé, ça, maman, baye, bazu, bagato, mapa, baye, baozwa. Donc, ça, ça, né, on peut bayak, bazu, baké. Et font le même groupe. Bino ah bozana ba groupe ba artiste belé bosala bozana ba artiste belé to lukamo place parce que makele les bazo tourner bozana ba artiste belé obino bosala ba kota na kata groupe et belé orli kanza et belé attendez ozolo ba o ba yebi ba internet ba yebi ba takin ba yebi na ba artiste belé na ba teva kishasa ba na groupe na bango. Sérieux, je te dis. Mais Bozana, on dirait Bozana guerre froide moko boye nan de konabino le président Jerry Matondo parce que Azolo Batro il vous traite de alobi président Gabana Zayuma Zanani na habité abia Zayuma non tolo bali kampona ko sabatuti parce que on se connaît très bien de toi na bakini o to yebani très bien to yebani ba président to yeba capacité ba président. Il y a des présidents sous ce monde na ba TV ba fan de Kos Gabana. Là je te dis frère, il y a des présidents baba fan ya Wenge. Il y a des présidents baba fan na bactère na batrice ya Wenge. Je te dis vrai, il y a des présidents, on a biso vérité. Soit ba micro tamusa tuna bango, il y a des présidents tu ba fan. Ata ba actrice muso boulangerie des stars et longo le tina bankuna. Baza ba fan. Ya Wenge parce que makele les bazo tourner, comprenez que non, to lobaki toza na awa toza na tournage bazo tourner donc to poussa na mwanda mopo makele les ekotate bota la film était boyoka makelele. On va continuer avec Nixon bandako loba. Baza ba fan ya bactère ya Wenge, baza ba fan ya de Kos Gabana. On comprend? C'est un guerrier, c'est un soldat, ça va aventure. Parce que toi, on te rebond mangoté. Si on a bakini, on a bakini, Wenge, on a boulangerie des stars, et ça, il y a 5 ans. Ouais, nous continuons. Quand nous avons loba, obike Wenge de Gabana, boulangerie, bangonde baye, bindeke musala bino bosalaka. Je salue vraiment Junior Mouillé, Nakatia François, merci nayo Junior Mouillé, parce que on continue. Oza question et outeke pa nayo Junior Mouillé. Nangena tout ne lo moko. Il y a lobby président Jerry a lobby que il y a beta mayalos à corrompre nga biso ba corrompre biso parce que biso tozo milieu du village tozo milieu du milliard hein toka bola 6 TR mais il y a lobby que il y a beta abeti mayalos auto beta mayalos awa sali ba plein président Gabana za yuma président Gabana ya ne l'autre côté ayebi rien musala azolenga batu misusu
totema na mayalos totema mpo histoire bako changer on te robetsa te kota na site comment Wenge Plus TV mayalos au monde mayalos biso beta mayalos wana na 2 ans Wenge to beta mayalos wana il y a des musiciens na kota na communauté pour na robatela rara personnalité na ye azana mayalos aolo banini ana mayalos aganga bi yango o ba musicien mutu ba sala show awa tu ça va ta théâtre ngamoko personne na yebisa pe na ngamoko personne pardon na yebisa na bi te ça ba musicien te et ça groupe moi à théâtre comme groupe à théâtre ba ko ça plein boy tandis qu'il y a des groupes à théâtre ba défiler na mayalos ba sala ba mpiaka il y a des musiciens msupe ba beta mayalos c'est simbati mais Wenge de Gabana beta mayalos 2 ans plein ya faux o totambusi micro pe pa na bango ba yebi bongo biso sala mayalos c'est ça na ba preuve beta Wenge Plus TV to sala mayalos yo benga ki ngani te na succès na atondi c'est la biso place tu vois to sala mayalos biso moko ba star bien hier azobenga batu basala oh papa yo ebite ke so sali mayalos na kini yo marché ya moté ebite so bengi sinde simutu lokola président na pesi mbote président biso vide loin ah ilo da batu comprendre mais biso ko to sala mayalos biso moko Wenge de Gabana na ba soda ya Gabana na ye moko le big boss président de Kos Gabana to sala mayalos wana to me mbula ku te beta mbula beta ti 12h te bika ke batu ya te mais tango il biso te ya biso eza ko marché ba moto na ba kini oto yebani na ba internet wana oke na ba poto wana ba yebi président de Kos Gabana na kini na kombo na poto na kombo boyena poto pa na kombo de Kos Gabana na kini na poto ana kombo kokosa batu te na kini ana kombo de Kos Gabana na kini ana kombo na poto ana kombo boko tamba na ba venue oyo aussi ba président mso tamsi ba yebi de Kos Gabana je te dis vrai je te dis vrai de Kos Gabana le padre tel la lumière. On comprend moto yambo. So c'est bon internet il y a ébanité. Un niveau. On se comprend, on va mettre un niveau. Pour mettre un niveau. To beta li solo ya niveau. Na biso bien na kin. Wenge ye na chaîne na kin hao. E koti TV ya kin e ko esa Goliath. O bango babanda ko banga. Wenge ko esa Goliath. On se comprend, je te dis vrai. O bango banga wenge ko esa Goliath. Goliath ça c'est nini? Alongwe Goliath yemo kutafanya bia Goliath on est nani Goliath ni nani oh yebi Goliath c'est na yebi eta oh Joana o nini comment les anani Joe parce que na yebi na chaîne na bino boza na ba président Bobo Manoka boza na na tuna bon ça va yo tangilanga Goliath ngana tangelo ba président yo bando tangilanga ba ba groupe tala Goliath azala akanga bango nyonso wana na chaîne ya Kin mais Wenge boulangerie de star tango ye apparaître na kata Kin wana atoki au moins micro so mon chaîne la chaîne ya biso Kin otuni Wenge de Gabana ba webisa yo tango ba Wenge de Gabana boye na moni olobela Goliath na bino ezaki na président ezaki les étoiles de Manon mabo fils ekwali obenge kwali otune kwali na bi étoile de Bobo étoile soge ngengi étoile ya likolo ya kolo mukinda sala de mukina ya tchada étoile ya place ango ne mélangeons pas les gens papa ne mélangeons pas les gens Wenge za boulangerie de star oyo batu ba yebi ya marché ba moté nous fait to ça fierté il y a groupe peut to ça fierté il y a moka au Congo tu sais quoi il y a des films au Wenge sala ba groupe monsieur c'est ça la moté mais mamuna bango so personne Wenge et ça on a facilité on se comprend de Kos Gabana côté na cop oyo aya na groupe na Kin o a imposa azwa Goliath aboma yeta ke David ya cinéma ya ko o mais c'est na chaîne on ba mais ba bibi no ba complexe ki kedi ba complexe te papa to omoni eloko yebo mabiso na ba Kin oza vérité on se comprend le président Zoro Babel na pese mbote sigazali tala omoni président Zoro toza complexé ne lelo par rapport à quoi président Zoro bando ça succès obi sera loba mwana nyau wana ye asa da succès wana bano babenga biso complexé bazati bana yo bi batu balo babenga biso complexé obi batu babenga biso complexé kasi bon na bongisi bato babenga biso complexé bazalati série président Zoro asa ngengi oyebi na bakopa théâtre ton avait atana ndule so nga na ye pano to beta no featuring c'est que na yebi ke yo za makambu nga pena na makambu so to sangisa to sa nini si babula président Zora boulé habité na kopo to sa la faute de Kos Gabana pa sa nini azalao on se comprend parce que so to beti so que de Kos Gabana a complexé c'est bien bon a complexé to tchon no bon a complexé to ndeto kaki kuna nde bomé e boma et na groupe na ba sangana je dis faut tanga kombo e boma de Kos Gabana na ninga bakina e boma groupe na ye e boma mambo sala
kanza toloba vérité na kini bato oyo basangani na G10 te seke baa likolo te so na kini bato wana baleki Dekos Gabana to groupe na ye to groupe na bango eleki wenge de Gabana ozwi na poto potanga sangani na mutu mo yake boma abomi bulo na yeti ozwi na poto bato wana ba bake wenge kufa to Dekos Gabana kufa na poto baleki Dekos Gabana na kombo bayebani te. Merci vraiment, nous continuons. Tozana tozo interview ndeko na biso, ndeko na moni ozo jouer wana, ozo jouer na rôle à Mutanga Kisi et les candidats qui est bien. Yo yebit. Donc yo yebi les grands journalistes Orikanza Mobutu Avatar. Donc weza wenge, moni wenge tant tozolo bela wenge. La vérité, parce que mutaleka, yebi ga yabi au théâtre Gabana, ayebi na bactère. Donc ça dit les grands journalistes Avatar, donc ils ont rappelé au milieu du village. Donc Wenge de Gabana, premièrement, tant que Wenge, faut se référer à Wenge Wutiwapi. Ça dit bon chic, bon genre. Ça dit Wenge déjà faut un espoir Wenge. Yemoton a bien un recrutement le bara. Tant que Zoya Wenge a un espoir Wenge. Donc ça dit biso to na Wenge, to na vitesse ya Wenge. Ça dit yo goya na balo Wenge. C'est netinga Avatar na uta palais. Na uta bena palais na biso na la ba pongi na talinga abino fo na ya. Na ya na liga na ngapa mutu songolo pa. Yo kombo nani? Donc inga jota ya suka bazolanda ngai. Donc mwana njili na ye na yo pesa elongi ya sika. Na kati ya groupe makambo zokende kitoko do balanda kaka elo na webisa bango ba négliger pièce te ivre de sang eza makambo boss joye yo ivre de sang. Merci boss Joe, na zasir to konto continuer biso na kati poto ke silisa. De autos encheminer de autos silisa na biso to kende kosolana président Gabana pour pesa moi message na Suka chef par rapport à message na Suka. Bon message na Suka ezaka na ba fan peut-être ba sepelité na otolobi bolimbisi mais tozaki wana juste pour na lobaka vérité tebi que vérité sala nango pasi mais tolobaka busolo et bo consommer kaka ba film na biso na ba chaîne otole kaka même na chaîne na biso Wenge Plus TV bo consommer bo s'abonner vraiment massivement na chaîne oyo ya biso chaîne Exemple TV. Oh, il y a Barezi. Bon, je salue aussi mon frère Barezi, patron de la chaîne. Bon, s'abonner vraiment à la chaîne. Bon, ça a vraiment décidé de film qui toque aux même ivre européen, ivre des 100 en plein tournage. Je crois bien que tu as un peu 400. Donc, bon, on a vraiment que Wenge, tu as raison, il la vérité parce que nous sommes les années. Chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie, je suis comme un ami.
je me rester nouveau. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.